partir d'aujourd'hui, le 19 mai, ngaki sinjora na quitté quartier la te ko lobelango lisusu te mama vie makamba boye ba promotion ba boye o ba lobi na vie merveille rambo loba exactement alandi et puis déjà la landi déjà merveille rambo déjà auto c'est mission mo mikoleleki alobi ngana ko ngai kutu mo frère na ko manga lisusu te alobi ngana ko voyager na quartier la tête tant on lobi na landi ko fiolo me de mon grand frère landi vie makamba loba oui tu as famille to tikali mbote donc vienenge a lobeli monde wata memengati de wata memangaka yanga na souffra weza bituma musique ba tamba kota bituma musique na yete ba kota kavina yete ba ko madera ba fina ya ngana kena ba prison pona kofiolo midea ngana pe na za mutu na za na droit ko déclarer via la kenga poto ame batumisi mamu ko fa lobezo la kisake ngafo na zakana wata donc na sali choix ko fina wata na poni wata mamu ko fa lobe fote yanga ngape ne tenga kenga pa kakatsa te na bosana ngako fa zo ngana ko meke message répondre nga souta ta poto oui on dit poto ne bota mo keto ayebi nga ite ngala yebite ngala voyage na sela kofi na sela wata bina nga toke poto na swate na kena nga ozo ye kofi alaka nga voyage alaka nga arena simbate na be question mo voyage mo ye toke ndepe po sa fie na nga bakale bisinga tiro ayebelo ka kena poto te po na seka mission mo boye bakala bina ye bakelo kona kena te tilelo bakala bisinga via yebisa ayebisa ngate au nom de Dieu na bien on na mona niveau merveille rambo akokelote azelo to selo to ngana kena puzo pona kofi na ye na kuta ba Roger ba bogis ba finga fie bola beta pe ba de pesila kenipe na kepe prison ba kwe pe ngana soda cha solo ngana soda cha quartier la teme ba négliger nga commando na bango promette na olaksa bulo nga pene pa wata siko ngana mono ndiye kokuta no pena papa chéri exploser qui yango papa chéri merveille bengi Martin yaka njora za sans position tala na jibe yaka na loba kokuta na jibe ya Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Voilà, salut fidèles internautes de Congo Mokili, c'est Ibrahim Abdi, votre humble serviteur. Oyara vers vous, Kopé Sabino, vraies informations, la source. Voilà pourquoi on est encore une fois de retour, on est encore une fois vers vous pour informer Bino. L'information c'est ici. Voilà pourquoi tu as une source pour information, une source. Avant de commencer cette émission, on a dit que l'émission est une surprise parce que dans un monde il faut loba. Il y a un autre qui verrait pour te mettre un peu au sol. Bana monde dans ces bana poto bota la biso nazo bandela toujours lelo maramba lo bezali.
Je reçois pour vous leader américain qui s'injora oyoyo na vanda na palin abenginga Ibrahim Abdi Fokota to mega pe solola. Voilà pourquoi na yé to mega solola. Avant de commencer cette émission, l'honorable Gaëtan Kodia depuis Brazzaville, l'honorable Rémi Ayayos, sans oublier Anelka depuis Paris, M. Chims Nabo Sanité, Petit Nangaï Kevin Leu, Nassima Caméra Nabo Sanité, Yamami Kimberly depuis London City, Ser Moko ya bien pembe apé Saraba c'est belé pour ça au comanette yeme bakoka raté. Yamami Kimberly Nabo Saniote, Mami Kimberly Acha, Nazarolela yo Nabo Sanité maître Lucien Chibangu. Joyeux anniversaire na Aline Mouima, ma grande sœur propre depuis Paris. Docteur Jackson Lubanga, Binotou na Paris, Bamazananga na Casablanca, na Bossandi Binoté. Je reçois pour vous leader américain, Tobe Tane Masolo Lelo. Leader américain, bonjour. Ouais, bonjour Ibra, bonjour Batoutou Bananga, leader américain la star. On a pris la bino fort quoi, mon compte internet. Na madame Nanga Imani général et Tumba. Voilà. Il faut cette mission hein. Obligé. Nazan na pona Binoté. Voilà. Lelo to bongo na présence ya Royamba bongo leader américain na Epsagi Bino parce que il faut loba. Leader américain il faut loba parce que il faut aloba. Yango pourquoi to lobi lelo to everier to megampe ko sola na ye naza robeta CT Bino bato bozana pour ça ba dédicace. Bo contacter biso na numéro ezana au bas de l'écran to megampe ko sola Bino to vandi internet indi venanga leader américain. Ah, on est d'abord Koffi Olomide. Nalandi très bien na France tema. Yomoko oko sala analyse nini par rapport ya badir ya Koffi Olomide parce que marambeze belé photo solo là. Mais na préféré to banon actualité parce que yango les actualité. En tant que leader américain moto bundeli PV. Déjà nalandaki déjà Mike il a ni pardon. Frank Stemay alandi et puis déjà nalandaki déjà Merveille Rambo déjà. Auto c'est mission mikoleleki. Alobi ngana ngai kutu mo frère na ko manga lisusu te. Oh. Alobi ngana ko voyager na quartier la tête. Oh. Tant on lobi la ndi Koffi Olomide mon grand frère. La ndi vie ma mazo loba oui toza famille. To tikali mbote. Donc vienenge a lobeli. Monde wata memengati. De wata memanga. Ngade na za awa na loba ngo bien na ba chaîne nyos na likache bino. Na zakana Koffi na zakana wata nanga. Voilà. Na loba yango. Na saka na Koffi na zana wata na kata te sebiso atana na wata na lobela Koffi atana na Koffi na lobela wata voilà on se comprend na lobaka na pela mouvement na nga quartier latin yanda kunanga mais na comprendre malobo me vers rambo to ba démission ko ya na ndi lobi Koffi Olomide mamba lobi ye moko vienne nga lobi alobela rapenga moko pete alobela ba te belé pa moni ye kam tanyo mapona nga bo ba tunyiso banyo mapona na me ba poto et y a un souffrant où ils habitent ma musique bah tu as ma côte habitent ma musique n'a été ma côte à vie n'a été bah comment ma dire à la fin n'a ya n'a qui n'a pas prison pour na Koffi Olomide n'a pas na ça mutu na ça na droit qu'on déclarer via la kenga poto à mes bâtiments donc la vie a sépalité à partir d'aujourd'hui le 19 mai ngaki sinjora na quitté quartier la tête qu'on le belango li sous-souté mama vie makamba boyo ba promotion ba boyo o ba lobi na vie merveille rambo lobaka via lobi toza famille mbote c'est tout. Ah, leader américain, vous avez dit que Marambo yozo bimisa oyoyo et vous faire exploser internet dans le monde entier. Oui. Parce que le leader américain ne fait plus partie de quartier latin. Pour na badur ya président Abso Koffi Olomide. Oui. Maman Koffi Olomide sur la kisa ke ngafo na sagana wata. Donc na choix Koffi na wata na poni wata. Oui na poni. Est-ce que c'est dit à quoi au vieux leader quand même nga ba voyage. Ya o me manga ta le bien clair. Et puis, je vais rendre cette émission, on voit ça. Oh, mais lui, il est qui dans cet orchestre? Il y a des porte-parole, il y a des porte-parole, il y a porte-parole. Alors, il y a Luke Moussa Martin. Donc, Mamoutou, il y a un quartier latin. Merveille Ramboya Koutayo. Koffi Olomide a reconnaissance en côté pour que Merveille Ramboya les gars, le baraba, n'importe quoi. Naïbité. So, il y a qui bongo. Donc, ngana zada na wata na salle de choix parce que ngati na zana wata na voisin wata partout na lobelaka Koffi sankara meka ko bouger vie ngana ba miki na lobelaka Koffi ba faire Rambo bazo kokate parce que vient na so Rambo asaka ne mtelo ote mais ba problème la ke kaka pour ça mtelo ote na ebiti l'album les gens des eaux ils habitent Tumba il vient faire Rambo mutaza très fort aloba ngana vie bien naza alegre to tika li famille mais ma musique donc
mais nga mo fete ngati de beso on ne vera mbaro bate mam ko fe o le fote nga nga pene te nga ke nga pa kakatsa te na bosana nga ko fe zo nga na komeke message répondre nga souté oh ta photo oui on dirait que to on dirait poto ne bota mo ke toi na yebi nga ite nga la yebi te nga la voyage na sela kofu na sela wata wata bi nga to ke poto na swate na kena nga ozo ye kofi ala ka nga voyage ala ka nga arena simbate na be question mo voyage mo ye to kende pe po sa vie na nga to kende na lo bango nazana orchestre na nga na orchestre na nga quartier la tena la timi wata à part mouvement nga na salle majeure na obunda nango prince ba pe wana ye mais na monique na quartier la tena na na tata espoir so ata na ba kongo tata mbanda katina cha kututu yom to kenda ba Rwanda mutu la msu viena zo voyager ma boye ma vena mais miso musique na biso ko futa na biso za yango wana nga ko fa futa nga par mois li futi nga yesa yango na ndeba kene ba bakali na babna ba petwana mo pa mukepe ko ti pe to kene na vie et ça lui peut bien nga bakali bisinga ti ayebe loka kena potote oh pour na seka mission mo boye bakali bi na ye bakali ko na kena te tilelo bakali bisinga vie ayebisa ayebisa ngate oh au nom de Dieu na bien lelo. Mais comment yom to mema bakali na quartier latin le vieux Kota Koraman akoloba na bakali ke non ayebisa ote ke yezo kende poto ozo mona ngote ke za pona sali tiko vieni nga bakala tiko ebisa ngo abi ngusu to vanika na kicho posa ebisa nga motema oh abi la mso ki raté voyage ne pour la motema moto oui so ba ebisa nga ngana ebisa vie o viene lui okena ba pecha wakile nga bakalo tika nga boende bakala bi vie pena lo ba koloba na njora tesko na sali vieni bakala ebsinga koloba na njora te na sali vieni na comprendre que nenga lobi toza famille bi bien toza famille mana mama mi ayebi pe ya sona nga vraiment na tika na wata ora lobi la quartier la tena makamu na bangu na ba finga na ba sala benga no seka kaka no seka kaka nga na kana wata na mwasta manike to sela wata promotion to sela le magie après ça zo yema tozo kende donc c'est tout mutalingi yo lingai et puis après ça va passer et pas wulu mcheni après ça va faire mana kofi mama na boy nga pe na boy oh yupo boy ba mama na kofi kapo na magambo ya ngate menga na zate fanga na zala menga fena zala pour moi na zala nga na zala batutu babima na quartier la tata vraiment lobi time so na ya Viena Frank nga ki sunjo na lokuta beti na sécurité donc dire ba yoko na ki via kanelinga nga na petit na so na déclarer que tu follow ba nga bien njora oui njora andro déclarer petit na nga la ki epé akete bon alobi ne ka njora ne ka biloba loba ane petit na nga et si me via comme je lango pena temps on a ndongo de blason via comme je langa temps a seul alobi la penga mote alobi la ka bate belé boy na boy mame bele via lobi. Mais on dirait depuis watana ba même leader américain poto ne mo ba leader rebelle pe mo keto kota bango. Ah bon? Mais oui. On a Félix Wazoka Benga Sepela. Fimanda Chanta Sepela. Basseden Play Bassepela. Batebele Babenga Bassepela na bango. Comment vient au Rambo ako sepela te na épanouissement na yo parce que depuis comment na la team wata. Poto kaka bana kenda. Et pourtant récemment tout est aux avant via de Belgique na babakali et les autres tous allez na conférence de presse à Vienne. Na sala kiti. Ozalaki ambiance les gars qui toko na mamutu ya vie aux autres tika kutu la team ozoya. Vie mubali nanga chéri nanga bébé nanga nazo batu bozozala. Mais na monique débleson mutayebisanga débleson bana mo yebisenga. Débleson. Pour ça mon kotoko Kevin Leo vraiment. Ouais nga vraiment na sepela te. Na sepela raté on est na ebeli merveille Rambo. Naninga pesa ya nzura na respect. Voilà. Surtout kutani boye ser alongo le chapeau à télémi. Mais tant que ba audace ya ko leka pena devant caméra Paul Baké qui sinzora do benga no qui sinzora mastanete na qui sinzora jamais ronyata makona jamais na mo fleuri et puis Kofi Olomide a rememara jamais na poto. C'est ton merveille le beloko wana. C'est que na za simanaye. Mais azu coaching na source yango ayebimisa na poisa et puis kala mingi te to la sous émission ya vieille moko ayeko loba confirmer ndeni na maloba merveille na ne vieille ko loba ce que to sani analyse ta ke mikolo c'est que merveille azo makambo déjà et pas vieille omoni c'est que omoni inutile ya ko o sa effort mo pona mutu ozo bunda même mutongo ao
récompenser voilà c'est ça ce que le Congo yango wana ezaka siko bien te vaut mieux couper sa position ndeye moko alobi totika kaka frère na petite sœur na. Voilà, Yemoro le vieux quadra Koramana lobby. Aujourd'hui, on va vous confirmer que les vieux leaders américains qui s'injurent à lever à Bogar, le vieux à Salamakamwebele. Aujourd'hui, le vieux ne fait plus partie du quartier latin, a préféré ça la carrière naïe dans la team Wata. Ouais. Tu le dis bien, le vieux à leader américain ne fait plus partie du quartier latin, a préféré à ça la carrière naïe na Wata. Alors bien, on le la sous mouvement. Mais le soko fait le mida bengio qui s'injure à posa to kutara to sur la mon famille. Non, ya. Ah, tu sais quelle famille. Mais na mam sala soute. Et bon ça lui bon to voyager gas. Aux États-Unis d'Amérique parce qu'on a voyagé aux États-Unis d'Amérique. On a les États-Unis dans Wata. Ah. 35 personnes en 9e. Oh. Donc 35 personnes en 9e. Oh. Là bas journaliste. Toujours OK c'est la première qui na deuxième équipe. Abia so mema on a malo ba des bassistes, des drummers, ba des porte-parole, là sur 3 animateurs. Ba porte-parole ko biso tout okende. Oh, Dadi Moula, Francis Dibaya, Topé, le petit Topé. Le petit Topé. Mikolo Mpepe. Pire petit. Le petit Topé. Leader américain, yo dobi bo c'est que ça va. Topé photos est très important. Très important. Donc, dans ma différentes chaînes, il y a un enseignement. Top Kende. Top Ende Makambo. Ok, Liambala. Et puis, Bossas Mama. DDD. Des drummers, des bassistes, des boys, pour ça va tout bien. Des japonais. Donc, on se verra Topé. Petit Mata et France. Et ça, est bien, petit Topé. Merci, Nagogan. Merci, Boss Wata. Petit Topé courage. Musalango wana bulonda ngwa la team de makambo. Ngama vienjo rabana la team na sali choix. Quartier latin na la team na Tigali na la team Wata. Merci. Donc yo eza mamba solo. Oui, eza mamba solo. Mais ko landane me vera malobi, ko landane Kofi mo lobby. Tande via lobby. Ba memi na Wata utibwa. Et puis comment via koloba que non poto bakali et salo jalousie. Na niveau ya leader américain yo na bakali na nyata terre France liboso andimi non to lo ba vérité yo na bakali na nyata terre France liboso na quartier akoka ko nyata na quartier la terre akoka ko nyata liboso na ngate na ndimi sali nga passe comment na mutonga na memi akei esalo pe passe yo mutu mo memi na compagnie ko pa mama chine ba poto banini yo chikali to batu oyo to za toujours na yo leader américain lelo va na ba partenaire na yo na moni ndeko na biso paza koto yo aeli yo pe mo ambrema ozo yebisege non atika yo ye azali fan numéro 00 ya quartier latin. OK to le karana ye pour ma Kofi Olomide. OK alanda ki émission na ndenge na ye ngape na landi na batu na ngato landi ba de bezo to landi elobeli ya viene nga via lobby et on sa ngana tika na Wata pour via ko lobela nga bongo te via ko soigner ngape via ça clair na nga au voisin na Wata na olukani de cet homme me verra mbobeke ngana quartier te na ko voyager ka te nga mo frère no yaka te c'est déjà on ne va beta ngo de na on va beteki déjà na se via lobby a lobby la penga moto lobby la ba te belé donc quartier la tena Kofi na préféré et quartier na la team pardon na préféré na zananga na la team place on mo voyager pour musalo to lobby la ba te poto voyager ka biso le foot na biso za ka ba mo voyager pe mais oui oh mais ma ça pour intérêt en tant que OK saison voyager yo posa posali pour que c'est voyager voilà ça là mais ça n'a pas passé. Na mon niveau me ver rambo akogelote azeloto seloto ngana kena puzo pona Kofi na yana kuta ba Roger ba bogis ba finga vie bola ya pe boy beta pe ba le pesi na keni pe na kepe prison ba kuya pe ngana soda cha solo ngana soda cha quartier la teme ba négliger nga commando na bango promette na olaksa bulo na pene pa Wata siko mais ngana kabola kango o kana kabola kango ba énergie onoko na kabola kango na no kesa na ngale majeur ba déblazo baza presse ba biaza wana to travailler na biso ngai te vienda boyinga via le belo belo penga mongo to le belo ba te bele alo belo ba te bele ngana mono ndie kokuta no pena papa chéri
explosaki yango pe merveille bengi Martin yaka njora za sans position tala na jibe yaka na loba kokutana na jibe yaya jibe c'est mon grand frère to sala 16 ans to balaka te jibe ba tupe asalanga eloko te na longwa bilongwa na ke soutenir garçon wana oyebi garçon na kena ko soutenir oyebi yo to joli soko te yo joli soko ta combine qui pas fali pupa yo yebi yo joli c'est bino qui paraté o soutenaki la soutenaki ko longa ke pas jibe asalanga eloko te siko après 16 ans après tout azam kolo na ndenge mama nanga edikanga na ndako ne ba kolisa biso la catholique so moni mukola vandi mona muke muto yopesa mukolo mbote na moni jiba vandi na ye na tsema boko boye bonjour président ya monsieur boko bonjour na moni association na gente to sori kitoko elo ni mebe ramba esalini makampesa wana ya jibe na tuna se jiba kufuba zana problème nga bembi ko sawana problème te bayembana bayemba banzembo ye kidoka ndenge avandi aza masala nga aza fan ya kofi numéro 0 mais sikoyo oyebi ke héritier watanabe azalaka poli héritier watanabe jamais azala problème na balider rebele du coup lokola héritier watanabe asolaka na papa chéri kitoko yo mpe fo obongisa kote wana o héritier azala jamais na problème na balider asolaka na papa chéri déjà wara sirika jamais bazali kutu na conflit na wera azoswade na papa chéri babongisi na papa chéri na wera azalaka na papa chéri ça veut dire que eloni to susu papa na batant auto na 2022 za bane ya pardon kofia na basoyi na wase kwa o wase ko ba to sola na ete ngonza mena satama ko sola na open émission ya ndeko na so Frank Stéman on se comprend siko to bomana nini eloni na sali ngapa na mwana selo ko tela mende fia lingi sunga te dona ete so kidogo alobani na habite aux famille to chikali famille apparemment yo tozo comprendre position na te pesaka position parce que bino bato boye peme na leader américain bozala sister nga la famille ko faire za famille mais musala suste si mais ye ba tikela musala quartier la te bon ye pas ça kanete ba fan so le kama vie zali lokola nga nazali ko éclaireur ba yaka to sale mission to le belivier OK même baloyo na habité amoluka merveille balobaka kuna po ya kata to no ba souté akena luka merveille atikali ye mokoti basu na journaliste te basu na bakalité baza susu na killer te killer ku to contacter parce que killer azala jamais soldat ya quartier latin to compter bakali Ibrahim killer keninga na tikala non c'est pas beta mabe via beta faux via beta mabe boyne na lobi mabe ce sont lobi boyne d'autres lobi mabe on se défouler on a droit à se défouler viens on la biso yebi sanga bien Ibrahim des jours on a vraiment via même nga petit na ye Dieu que le balanga ke bo bato tu basunganga bato to me bango poto obi ka koto wana ndebo mi koto wana ndesi même bato batala est-ce que bato na bakota prison non bakota te bakota prison bakota te est-ce que bato na fingama ndenga na fingama jamais obile ba wari ba finganga obile ba wari ba finganga ba ko mutu ko benga mo sa kofi yango to tshimona ba rekela ka mo sa kofi na tsango na kobo po kofi ngele lo ngate loko kofi ala laka ona ta bakale sovier siko na ndima ngo siko le internet mon kofi mbana nga po ka ba tshiko finganga bongo na bakale sovier ku to lata yiba na lata na yiba kutu to yiba ngo ko fa sa bakale sana ba ka sengi ya tomla ku to lata ka to yibeta mundela ngote o Catherine o George o Blaise yo okoloba na vie nini poto sauter na question to si ça mamba vie okoloba na vie naza petit sœur na ye naza na problème nete na lingaki mingi mais asali nga na lobi pona nga asali erreur ya perdre nga OK po bitumbeza merveille ya kokate bitumbeza merveille rambo a kokate les gens des oya les merveille a kolobela ngoti bandoki bazalaka mais bébé j'ai trop pas pitcher mon micro bébé c'est un musicien il y a un chanteur il y a un chanteur qui parle bangote biso ne batatela mikolo nyoso biso ne premier yaka oye ar le jeta olobana ye ande monanga te ya
toza toleka na TV toza ndenge moko te neti nga na numéro 1 numéro 2 mwasi na nga manike o nga mona mema nga manike to si promotion muta keiti soto fini mutu fina neti nazo komela vie message à répondre nga soute soka benga tokutana amona nga à travers cette émission a répondre ka nga ite na soka bengi nga na problème na été na déclarer ka take mutu na sepete kila ke bakala kende oui alobi ngo bela na sepela te bakalo wana mimi kende o sepela te c'est normal ya ska nga na sepete ya ka sebe ba to bana na mo fleuron o bazaka na ye ba sepela o neti ba edi wana ba jauli mbanga ba sepe bele avia ko matanga ite ba apete bele parce que qui en attaque qui asakani o alobaka analyse bi alobaka on devait ba belle analyse à ça analyse à wapi ya wa est analyse na sa sala yo ko to leki na mayele yo do sano leki analyse ni kile ka sala analyse ni kile ka sala na nzela internet etanga merci beaucoup o bino salaka en tout cas leader ve biso otapaki mo à côté petaki mo erreur muke za papa tolinga ko ya trop mais côté on a vraiment côté killer betaki mo quand le tutu ba kamwa e bango keni piana analyse nini asala killer asala siko akene kuna deva ba beza siki analyse on akoki yango akimet akomi mekele kimi na 23h akima même jour mais dans les petits on ozolo bela kombo na merveille rambo yebe mo fuite anga akima yeba linga akima bakale tsenga azana États-Unis akima merci go voilà to confirmer pe yango que non na États-Unis nana okima mais vers akima bien précaution faut d'avoir précaution bien donc faut d'avoir précaution soni ayeka soni vient na ye faut avoir précaution ça va na reposer yo na poser ma question mais banani merveille rambo zo kende banana question na na banana question na yo li comme na zalaki nango mais comment yo kozwa les devants pour lever notre Kofi Olomide par rapport à ba propos à tenir na émission na biso na émission de notre Franck Stemai en tant que bon fan parce que ça fan à Kofi Olomide au soutenir épée question na yo binango comment na kozwa les devants na zo devant quoi en place nini na zo soutenir vie parce que yo za na leader américain ni motuna na zo les devant place nini non mais parce que oza biso par rapport à tout ce qui vient le bi ils a faux vient le bi bongoté vient njo azo costa na monoko na ngala André na yebso ke njo akosi hein mon lobby tout à l'heure na yebso ke njo akosi le lobby tout à l'heure bi vient le bi bongoté ocho le bongo ndeko na star za na la diga to balula malobate to sola bien excusez to sola bien to sola bien to sola bien to sola bien mais ko balanga teke na bi Kofi akosi to njo akosi non ndenga telle émission et la moni ko faire lati yonga moni alati OK les mêmes missions yo tali njora tali nga pe en atali OK ozonda ba propos vie pona yo muto salaka na mais ko ba tenga na bimile na sur devant pour la Kofi Olomide na za la paix d'accord te na za la paix d'accord te na za la paix d'accord te na bilo musufi alobaka siko marambo vient le boza d'accord na za la paix d'accord te bilo musufi alobaka d'abord qu'est-ce que ça ngai ozona micro na ngai qu'est-ce que ça ngai vous êtes d'accord dans propos à vie? Non, vous répondez. Si vous répondez, vous êtes d'accord dans propos à vie? Nous sommes d'accord dans l'émission Merveille Rambo. La monnaie, c'est comme si, tu vois, le mec est en sous vie à Yebi, émission en athée. Tu vis parce qu'il y a des Merveille Rambo à ça, la émission Bongo. Pour la landa qui peut leur mot, quand il y a vie, à poser des questions pour la Merveille Rambo, il y a le bac à Yebi, à Yebi en côté. Et un journaliste est mort à ce moment où téléphone, on a témoin. Alors, ben, on a que Kofi Olomide a s'appelé la Siliki na émission Merveille Rambo. On a mon aliao Merveille Rambo a yebi. Dans un groupe, mon on a fâché ma casse dans le groupe. Merveille Rambo a bengi deux personnes dans le groupe. Va faire quitter le groupe pour la question de jour. Voilà. Na mon aki que Merveille Rambo a bungi. A gafele qui sinjora alors quand on a boyé na âge baba camarade na vie l'espérance à musala baza baningate mais va Rambo a manqué qui sinjora respect OK oh sortant l'émission ba commentaire ya ba fan ya Kofi Olomide ba sepela ki na ngote et na sepela na kata groupe ba intellectuel ba liso ba langa to kambote la bino ba sepela na ko fan le belo moko oh lo merveille ça c'est là pardon elinga nga ko sa tono de Dieu na kutia na concert héritier na kutia na Gabana Basile
Gabana basele que je salue à passant. Abinanga via bengi ye njoka zolela la nini. Asa uta poto na héritier wata nina meme pa sana. Akendaka wata mema kaya. Donc si je comprends bien. Sikoyo. Makambo eza. Mais lobi na butu. Batini nga lien. Mutayebi singa la kisanga ba sotaka. Yoza promener na vie. Via lobi zolela poto ni yoza kadana wata. Gabana lo ba vérité. Ngala zakadana wata ndi. Gabana lo ba vérité. Ngala zakadana wata de. Gabana lo bakite malakisa épreuve. Mais c'est des vérités. Alakisa ki kona non alakisa ki oyo Kofi akomela ki ye. Alakisa ki Kofi alakisa ki biso message oyo Kofi akomela ki ye pona kisi njora ozolanda. Mais nga pana njora to andaki yango te. Po to moni akomi mais via le bina biso moko boyete. Ozolanda. Tout ça intellectuel. D'accord. Le bina butu batinga lia émission na poto. Na Lisa Crédit Lionel. Afin na Kofi alinga Kofi mingi. Atine nga émission na notre émission malé mais comme la place ya njora via lobby mabe zolanda via lobby mabe ce qui via lobby mabe passe nga moni via lobby mabe nga moni c'est comme si nga wana sikona wana selonga manda mabe na moni via apesi quoi merveille makasi c'est comme si avant merveille c'est l'émission alors qui bilomo pas vieux ne celle qui a l'émission Olivier pe fallait pour nga nene beli vieux en anjora fallait qui mata muke émission ya non ya merveille rambo mais aye pe mingi na direction ya merveille rambo il est c'est singa te yango wana mais deuxièmement yemo ko faire biki ba famille anjora akol biki ba za famille joue au bongisa ata yana leki ba bongisa so pe otika la batika yana leki pona libela malamu mais nga na préféré nga quand même parce qu'on appelle bien zoomer à zoomer appelle via à la nanga afin la Kofi balandanga nga na desi na bangi njoka te pa vandia non na nga Kofi mingi on desi na vie la nanga penako nga na desi na nani quel que soit na nani ko wata memaki non le bâti non na bien la nanga peut très bien quel que soit wata maki njora na aéroport maki njora na poto njora comme na aéroport akuta na copie so que les États-Unis ou que France na mamu ya quartier latin azo le bozo na avion pona nga po leki na ye abundela raye kisi njora asara na quartier na tete depuis banda ma télévision atiko ça jamais na quartier na tete po asala contrat moroté ko fa futa mission pesa mission mituka bomona kisi njona mulongo te balaka yana leki siko bolingo pe ya Kofi pona njora ezaka mingi bolingo njora pe pona yana ezaka mingi yo mona ke so bitumba njora kota po ko karate mona yana ye ba manquer ba respect na mutuka musaka na ba petit ko ba Sankara o ba petit pa njora pa ngate alors akota bitumba wana akata ape bitumba koko madera finga Kofi logoyo non ba finga Kofi te et les internet si le zali baleka Kofi popo Kofi abote na bango ba pe na moyen c'est la ko madera pe ayo moko basala ngote mais qui sunjo kasala ki yango na si pas maman mi ali azalaki asepelaki avec na mwana ngamba mwase bitumba o abanga pe tumba te abundaki mais na moment on a payé après ça Kofi comment vieux bola mais rambo pas ça là asala ko azara pe vivant asa déjà na quartier latin asa devait permettre à Kofi na mon réaction merveille rambo te na mon te je dis bien na mon te mais lelo merveille rambo ça l'émission ko sala wana a se pelisi OK c'est quartier latin et bato balinga yé merveille c'est pelisi bango alibi ba n'importe quoi mais na moki mamisi la raté tchala mutu na papa na moki mamisi la raté Kofi le mide njora le moko très capital alobabi via ça ba batelo te mais asa ba problème ba tuté po ba siberayi mingi alors ma zanga raté na mokili musique pe ils ont évolué mais pe sika ils ya les gens de pe ils ont bima oko ça nsemona kitoko hein mais so mutalinga roté ya bazara mabe ba défendre yo il faut pas ça makasi et puis ba ndinga oloba mutalingi sanga nzembo ya ya, ok, c'était mon condition, mais il m'a orgasé. C'est qui Sinjora?
eh ba sa promotion orchestre Fali ngiye mutebi kombo nango F victime ngiye mutebi kombo nango sikoyo na linga nzembo wana pona Kisinjora OK ngana yoka nzembo na sepa na nzembo moko ya yechoyomu pe sonam pona Kisinjora lelonga na ibi nzembo héritier 3 4 pona Kisinjora bani héritier bana carrière na ye ti lelo na yoka nzembo moko bebetaka le pena na ibi mo 5 6 on a bon pena batita pe e va ngana mutu pona Kisinjora asal Kofi Alabi lo moko aza Kofi pona ba porte parole te pona musique na ye to boité oui ça peut bongo mais bazaka important bazaka important ye mo so ben Kofi Alabi njora leki na ye po yebi ere yindaka leki na bundaka mais ava bunda ngote et mais vers azorba situation trop hein so Alabi ka po njora azara na frontière te njora na frontière te bato ba entouré à vie ba master vie ba leki à vie bato à vie ba mec un peu côté ça peut vie côté wana ki non na leki na pe mo muke lobi mo bien te o pesi ba ngana ba pe polele o pesi ba bato ba musaka ba sankara makasi ofinga yemo ko fi le midesos po tu mesilité ezali sankara chauffanga ba bangara muke ba bige so ba lobby njoro bima njoro bima bitumbe katanaka voilà leader américain Kisinjora afinga na oyeba yemo taso yeba ngote afinga na amankana tipo apoto nani o bete mesi simba te wana akoma kombata ayom to bikombo na Fali yeyi oui comment do tangeli boso wana mutu basilisa ye atola mama biso c'est Kisinjora c'est les monsieur belé moi soyo mabole na pesa ko mabole wana c'est Kisinjora abaki abisa mutakala vie na muta vie bona boy Karine Mokonzi yim de bikombo na bango sikoyo mukolo yo Kisinjora azoki micro asa 3-4 émissions pour na mabolin to suka to la liseka asenga vidéo bima te soza mwasi bakomba eze belé mamwe stylité vie atana ba 30 ya carrière donc azana nous jeune na musique mais faut yebaki nous sont azak important voilà poto kile siko nena ma poto kile poto kile poto bakali ngalandri olomide na sepa na poto wana ndolomide nde wenga na sepela na yendela ndolomide oluga ngayo pourquoi sepa na ngote bakali de bakali mabe parce que Kofi mo lobi vient émission le kamalo en tout cas la touché via le bagi boy lobby que démarche wana ya poto et saliba pepo ba moi ne ba no salango bakali za ki courant comment bakali zo courant leader américain zo le courant ayokana kike babeta leader njora yeba marambo wana te Dieu est bon na courage na yepe Dieu est bon na courage pe njora ne nzambe asala makila elengi ya chance akina pe poto kozonga zongi bango pe bakeyi poto mais ngana posa ngeza boye prince bakali na killer bapesa un compte rendu à Moussala ko sala na Belgique bala compte rendu ba peso te ba mikimelaki déjà leader américain tozonga lisusu na yo bakima déjà bato bakima to kobeta suma sona bango te tozonga sa ba na actualité toke na biso tozonga sa ba na actualité c'est 20 jours nene a préféré quitter na ye mouvement actualité de 20 jours akoma kali akimi killer akimi soni wana ba pakolonga ba bato musute premba merci na yo olomide leader américain tozo ke na yo to ke na biso vraiment à la fin de cette émission leader américain to ko zona tant mingité parce que vous appelez la bateau pe il faut ba sola na yo leader américain to lobi moi toro c'est vrai que Petino Bakali atsiga na poto o garder relation na petit na yo so me konyoso tanga kimi nje so bengenga ebit ke abina nga yanjo na kimi na yo kuto yete bonga na na kama vialo bana bombela mais obige aokisa pesoni sonani mutu yo memanga na mouvement lelo akita akima obudi bagasonga zakani ngakima ana zonga nanga ezaki te po babeta ko pe mo ba 12 trop yango wana alobi nanga kande ka VFC ke kolo bateke na njora
bamoka bia joka via pseke bonga le ndaka si moi stende na kebo on sont acheté banjora kuto banyoka makoleka nga bangba ye bate ba otikala bonga na zonga. Voilà. Réconciliation on a maniqué lelo et ningisi internet, un mot par rapport à ça. Ba kotarada. Moi snanga. Poni ba ko kala balobali ka moi sombali boko tate. Hein? Ata finga moi snanga. Ata ba la fingi. Ambal na eti. To bongisi ne so moi snanga mo maniqué to bongisi. Moi snanga maniqué to bongisi ma mo pepele. Tozolinga siko bino tout préfère soutenir ce que héritier Watanabe bino mbale manike ndazana ko moni manike ngamna meme internet ngamna like tamalike mamsolo ba masolo ya manike no tambushe na ba grâce mpeto ke lobela ba quartier la tana ba prince ba meve ba salate manike bi quartier to njoko tambushe na ba zemi ke tika na ba mission butu mo yimo ba mbula tana kam to ba carte oko pa makamususu ba meve rambo na kutakolo bakate. Au capable de l'échec de la classe, l'échec. Mais comment Merveille Rambo s'attaque à différents bateaux, à attaquer BCBG, Mosaka et les autres? Au film de la PCK, c'est pas ça qu'on a mis. Mais nous, le grand temps, c'est suspendé que voyage. Tu es né à Ramolo, moi, bâtiment, na ina virambo. Donc, on a pas ma confité, na compagnie yena boinga, na pas ma vie. Na kuna soko se plaindre, na soko lela. Quand vient kotika nga petit na 12 jours que ça nga bien de fait pena singa ko gabana ba sele pena bi ko via lobi ozo lela ka nini yo zaka na wata do yo bosa na poto ka tela ta na bien ngolo vérité tsango ne monsieur ke gabana ba sele confirmer gabana ba sele confirmer nga paso na vie bi bosa no poto ka tela ah bi yo via yo na wata déjà te m'arrêter des choses muto pa lingara muto mona na o monite que ça fait beaucoup de temps des années oh le lovio za na pena yo wata kuta lo bakanjora bakabona na confité nga kuna la timu wata balobaka o ka muta kofi wata to zana ye muta kofi da obana ba kamoka yo ka fie no batu basatanda pe que leader américain na kinena wata ozonga te mais leader américain zonga na niveau leader américain ozonga na niveau nga bakeni pena ba ke ba zonga ba baleke tu ba zonga ba France tema na niveau nga succès makasi bo na zananu les majeurs pour que c'est ça que c'est ça ba ko mi États-Unis na ndenge na ngamo oh ngabo pelo mo ke c'est nga États-Unis leader américain na ka pe mutu ka senga pona ke poto ngala ngala ke poto na musana salaka ndia mona ngata mona vina nga Rambo nga pela tambo ne pe na ba poto akoto singa ma Dior ma Louis Vuitton pe esali nga bien na vina ngala patron musique Congo ti ko tambo ne pe la ka pe bien on se comprend mais na comprendre que faire des ngate mais ça passe donc na tike na passe mais vers Rambo mais depuis la team wato sali combien de voyages oh oui, pas TP Momokili, combien de voyages parce que ma voyage c'est la mes belé. Ma voyage au salami belé, on a la carte là tout ça là. Tu n'as pas quitté. Oh. La carte là tout dans ma voyage belé en Afrique. Tu n'as pas quitté. Oh, en Afrique ba même bien na Bakali na Rwanda. Quand tu as le premier voyage Rwanda. Rwanda. Elle a go mana Lubumbashi. Elle a go mana Bukavu comment ni. Mais place vraiment tu es baki yo au foot bongota. Ah, la première été avion en d'autres famille. Mais what même mis au Côte d'Ivoire, a même mis au Guinée équatoriale, a même mis au France, Belgique, Turquie. N'est-ce pas ça 6 mois si je me na Brazza, n'est-ce pas ça 6 mois si je me trompe pas. Na Brazza. C'est quoi toi qui va pas Congo pe. 10 voyages déjà n'est-ce pas. Na liste na ça. Na 10 voyages n'est-ce pas. Nga wa tata na lali na nga. Akomya nga message que ça Covid kuna ba ozino. Vrai. Ah, merci la poule gars. Merci la poule gars. Toi aussi ça. Et ça là une émission dédiée kaka na bino bana poto botali biso parce que vous allez informer que le Vienjora ne fait plus partie. Il y a quartier latin en exclusivité vient à l'équisina ah na Congo Mokili. Yanga bengaki Ibrahim poto solo là parce que la ndagi lobby ah totalité ah veut habiter Ibrahim il faut qu'on t'appelle to solo là yango na koti to solipe via ça calme lobby. Azo faire partir te na quartier latin Batigali ndeko combien le biazana ni ndeko na yot boulot est sous tête yango Vienjora bisibino paye Batigali ne ndeko à faire partir sous tête na mouvement Vienjora quelques d'éducation na bana poto tout batali biso et puis na héritier Watanabe Gogan moto na tembela pulga na pesa mbote place ça depuis Paris en tout cas vieux oyo leader oyo azo qui s'appelle azo pesa vraiment génération na ye hein
poster kokoma neti me bazokoka te bele batiela biso banini nini jusque là tomona rien mais la poule gazosala mambo ezomonana leader américain to bana na ye moko la goga po esala mo bien. En tout cas merci na Héritier Watanabe na ono sala pona biso la Timwata Mobimba na sengi merci. En tout cas merci na ye makasi na Seja Bogar Seja Charlie Ruben Seja Bogar en tout cas merci na Petit Topi Petit na misika na la Petit na mabe Mami nani Mami Kimberly na kati London wana. En tout cas merci na batutu boninganga Aline Mwimba joyeux anniversaire na ye et puis Julia Florine maman na Josh Lega Kofi Olomide bochika la bien bobunda pona mouvement na biko bunda bien mais ko mwana teme pana mouvement surtout motabi no na musika mais va rambonde apika na bisio mama moko ya lobby o sanje mono bien mais mutu moko ya ka bomba faut savoir makasi ba longola ngo peut-être tout ça na buzoba ba ken piana maka basaka ba idée mususu womba dem so ba yoko na terre la musuka malo ba ken ya mabe wana tala ba so ba internet to so ka lobelo mabe il faut ça ba soda ko so kisi nzo ka to peut to longola ngo o so ko pam gouvernement ko tezana porte-parole gouvernement gouvernement ba na besoin porte-parole OK ça minene il faut ça na batako loba batamakasi nga promettre nga na boy kofite via boy nga abonga na musala abonga na ba voyage mais tout ça en famille mais na comprendre était comment mais va rambo que le kenaka mo flerite ça n'est pas si bon nazana na mo sta manike to soutenir Héritier Watanabe mon fils Prince azana nga na soutenir Abraham Nzembo na sana studio il faut na soana wata lokwa biso na maman ne to boya ko ta quartier nata ya linka quartier nata mais biso ko to zate nga pena zate comme on a 12 parce que yo zate donc en tout cas merci na Blesbe quoi 5e del coach olympique moyaya dans l'effort il y a la Blesbe quoi merci na président Joseph Diobeni, Joseph Delille. Merci à Maître Loué, tu Cédric Mandembo, du tout. Allez, en tout cas, et faute à moi, je suis désolé quoi. Merci à Passas Moukeni Longue Jambe, il y a Christophe Mbenjou. Merci à Nicole Babalé. Merci à Mireille Chouba, Choubaska et Choubele. Boulonganji, Nzemona Sele Kitoko. Merci à Chanel Sate. Café Olé. Merci. Kalate. Merci à Gladys Mbala Lafayette. Merci na ba mama Château Rouge ngalelo mani kabeta keloko moko na kota Château Rouge te na kena poto ka pona bitumba vie na gaza bango pona zongsela bango mais lekela ba problème mais ka ngalelo nde voyage quartier te na okenda kate gabana basele asaye bisinga merci kitoko gabana basele abimisi pions tout na poisa 20 jours okenda ka poto te naza bongo na artiste na biso pe pesa makambu na préférence na zoye pour na quelques dédicaces et puis au sala absolument bien to ka bona yote artiste yom tu au moni makambo le kindenge nini c'est vrai que Kofi Olomide moi genre mais moi briefing asuka ka et puis to ka bona au moins quelques dédicaces quoi. Ouais, ya loba mingi vraiment zate parce que Vienzora c'est le but tout et puis Landry Kidoka a expliqué. On a salué Kabatu au balinga biso les majeurs. On a salué ma sœur Mireille Choubaskin, il y a Jomas Massamba, Mama Tabita Dorcas et puis Tina Ngalula moi c'est kitoko makasi donc ozana motema na yo, ozana motema na ngape et puis on a salué encore Doré Mayani, pourquoi pas na Yvette Malula, joyeux anniversaire à toi. Et puis à Tinanga, le joyeux anniversaire à toi. Et puis il y a Roby Vomba display en couleur Nicole Babalé, Kolo Imange, Venanga Jean-Jacques Pagna. Et puis Guy Basket, Bana Poto Bazamo Belé, Caps Kapanga la l'homme à la rôle, c'est Mama Bita qui sombe. Bisikoza Bambote Nayo, Bosé Belé, Batutu Balinganga. Merci. Tout ça, on a potentiel à Bino Moussala. On est avec Kisunjo, leader américain, en exclusivité parce qu'elle ne fait plus partie du quartier latin. Voilà pourquoi Benga surtout Megampe Solo là. Bana monde entier na biga botalanga Yamami Kimberly Rambango Yangoyo. Donc ba bisou na ya trop maître Lucien Chibangu. Tant besoin mon episode toujours à la boisa pour mettre Lucien Chibangu, docteur Jackson Lubanga, Aline Mwimba joyeux anniversaire encore une fois.
Gros bisous na yo, on est ensemble, na évité kala tête au monde na yo, ça la bien. Kevin Leu, le caméraman le plus suspect na bosanioté. Madame Kapriski, Marambango yango joyeux anniversaire na yo pe. Vous êtes nombreux ba confrères na on est surtout ça na bango, ça la bien. Anniversaire à Kevin Leu, joyeux anniversaire Kevin Leu na bosanioté. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.